MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Nakolo ba yemuta apesi mbeko wana yeso asalika alukil biso afongoli ba compagnie bwana to tika musala to tika lisute to tika ngo so ajibiso bulomo boye musala mo tremplismo boye bo sala bwana to tika ngo to tika lisute nde sala okay esa ndenge nini nako speak ndenge nini yana ngo biso biso ba jeune bana mibali mo ko fana parler ate pour Luka bo sala boye c'est ça dans la vie français dans la vie on ne sait jamais dans la vie mais bisto Luka to bantik ba misalango izate to yebi yo moko yebi nde biso ba jende ezalaka OK so rande na teka boye ngana jeune nako pe moi moi quête moi body moi chemise kana na boulot ni mo to tanga bantik ba star et mo yebi kana boulot kaka oza famille oyo bon yango eloko mukie yana mbo mukie vraiment ba 2000 amuso 2000 oteki mo ndezala kaka via bongo sur bénéfice au pire on a 1000 francs doté kakande tozwaka pe bénéfice ya 1000 francs bénéfice à 1000 francs na paquet au pire 1000 francs bénéfice à 1000 francs donc au bénéfice à quand na 1000 francs na kaka oza na famille oyo bokolaka nazana mwasi na bana responsable responsable maele kaka ya biso bakino kana otala ave biso basala veni biso tulandika mo lokolo yango tokoma mekambe puis to changer usali moi 2 bords 3 bords tambula lemba imete victoire bandal pour la lukamo muke pour bana bale si o papa non vana nanga ba bongo koya na otio ya ba limete ba kalamu ba yolo ozara transport be oya makolo si oya makolo point bongo transport ezala raté ou bien comment transport ezate MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous êtes connecté dans votre chaîne MDGD TV. Moi c'est votre présentateur Gartino Gaga, autrement appelé l'homme de tout le monde. Toza awa na yolo médical, toza tout na évolution, ya bande konabiso bateka kama isozo de kandenge nini parce que le gouvernement et pekisi babilo ba chasser awa. Sur toza na onabiso moko a expliquer biso décision wana pona azwa kango na ndenge nini. Toza na awa a komika ko yebisa biso ba ndenge zo kende na yolo médical so baza kombuye bango ou pas. Sans plus tarder, na otuna ndo nanga ndeko bonjour. Bonjour ndo nanga. Yo komonani? Komonanga Fabrice. Fabrice, ovandi wapi? Afani na limité na quartier Mombele mo yebika ndezala. Non, na quartier Mombele kaka awa kaka tout justement non. Si on a monio awa hotelemi au sala noni na yo médical. Na coopérant mais toteka boye bazom bambila bambre biso. Oteka nini fo lo babandeko bazaba yo kayo. Oteka nini mais bambre biso wa mozo ko boto la ko panza ba mai donc na comprendre mboko na biso mboko na biso eta musandege ni yemo lobi o bategate mais moko soto tali yemo kangana beji na bachasse kangana beji na baso lukuli misala ase ba entreprise apesi misato sali pot ne minute to teka donc bambre so makazo to la bazo beta biso makazi yemo na ne banana ndenge nini o bana oteka ba opia bon esa ndenge nini na speak ndenge nini yana ngo biso ba jeune bana mibali moko fana parler ate pour Luka bo sala boye c'est ça dans la vie français dans la vie on ne sait jamais dans la vie mais bisto Luka to bantik ba misalango izate to yebi yo moko yebi nde biso ba jende ezalaka OK siko yebisa ngai osala opira ngo teka ngo pour un moment bien vie na oganya ngo nde na musala opira yo teka nde na zwa nde na teka boye ngana jeune nako pe moi quête moi body moi chemise kana na boulot ni mo to tanga bantik ba star et mo yebi kana boulot kaka oza famille oyo bokolaka na musala opiro famille ezate mais tellement mère daye mo binde sala kaka mère daye donc au début yo moko au futelaka bon na futelaka tellement na kota
grand frère na ngai. Siko na décision o ba konti ba si yo expliquer biso nan bandeko pe bazali bana mboka balanda yo expliquer biso nan siko bénéfice nyango o bino bo gagner ka yebisa na fond nanu ya mombongo na mayaka na combien fond enango eloko mukie ana mbo mukie vraiment ba 2000 amuso 2000 oteki monde zala kaka via bongo siko bénéfice no ezala ya combien so on a teki so ba mbila ba mbure biso tina ba soir boy non ata moi 10 000 moi 5 000 monde zala donc moi 10 000 moi 5 000 donc bénéfice non yango wana kaka siko yo loba siko yo na ba konzi en sumo konzi mo kaza beti baku azola na minute yo yebisa bango siko concernant décision o ba zeli bino yo vivre ndeni yo expliquer bango na ba yeba na rolo ba yemuta apesi mbeko ana yeso asalika a lukil biso afongoli ba compagnie bwana to tika musala to tika lisute to tika ngo so a jibiso bulomo boye musala mo tremplissement boye bo sala bwana to tika ngo to tika lisute nde sala OK siko na minute siko son de komoko a sepela sungayo otika musala opio nako tika na ngango en dehors musala opio yo ibo sa sunini bon musala yana ngo bele na rolo ba vie privée na rolo ba izate ba vie privée ça non en dehors ya musala opio yo linga o sala bon nga linga na sa ata placement boy ya bien na ko sauver na ko bima boy na zongi boy moi $30 moi $50 moi $100 wana ko sunga OK wana o solo kina ba konza mboka siko do basko na ba tamite mama lam o ba lando na minute so bon na ko lo ba boy na ko lo ba boy ba ta malam ba tala ngai so ya si ya moyen ako sunga ngai asunga biso nde to souffrira wa tonyo wa makazi ba beta biso ko panza ko botola mbongo ela na lo bakangwana wana mutema malamu asunga biso c'est ça dakatira ngana bino mo bandeko bozolanda awa tozana yolo médical bandeko ya mai baleli pasi mingi basoda baza kopanza bango mpona décision mokonza mboka oyo azwaki ya koboya bachase eza na mboka bandeko baleli misala eza te soki batiki misala na bango ya baopi oyo bazwa 100 francs ya kolela wapi kutu en tout cas vraiment bakonzi kote wana il faut bobwaka mai coup d'œil parce que eza bandeko basouffrir oyo bavivaka na mombongo ya mai siko ndeko na minute oyo so to ngito sunga yo numéro ya téléphone na bato ninga bongo ba la na minute oyo on a téléphone nga sali téléphone nga limo eza 081 38 0 17 58 plus 243 faut que plus 243 pour battre libanda mboka ba contacter ou bien pour biso toza beaucoup plus suivi na libanda mboka ke awa donc plus 243 0 combien 081 0 38 17 58 yangwana imangwana pese na de koto sepeli kozala nayo yeba kenenga bongo biso fondation format totiki yote le pesi biso déjà adresse bongo déjà dans les bons zala si ok nzamba kosunga to kokuta na mbalasima oyo ezoya na sepeli en tout cas merci beaucoup d'accord merci na bato balandaki tozalaki awa na ndeko na biso awa comme ça to koluka bandeko mususu ba exercer mombongo mususu awa po ana yebike basoda bambriaka batu mingi to koluka bandeko yaka baluka yo mai ba koloba bapesa ba point de vue na bango ndenge ezalaki c'est OK voilà a siko na minute oyo toza na papa na biso awa na yebite papa bonjour bonjour papa yo komonani Sobile papa yo vandi na commune nini na quartier nini commune Ngaba na mono na biloko papa na yebito sombi ngo pona yo na ndaku ou bien ndenge nini za biloko yo tekaka mais qu'on explique no bandeko ba dimanda mboka ba yeba biloko ngamo na fabrika ngo na kopera ngo po ba tsango na ndaku ba benga ngo abajo donc oyo moko salaka pe otekeli batu bachechi na bandako siko mombongo oyo salaka o papa ibana na ndenge nini nanga pesa méthode wana yo sala na mombongo oyo osaba bajo bon maele kaka ya biso bakino bane otala ave baso ba sala veni biso tulandika mo lokolo yango to koma mekambe puis to zoje osali mo 2 bo 3 bo tambula lemba imete victoire bandal pour le luka mo muke pour bana bale si o papa non vana na ngaba bongo koya na otio ya ba limete ba kalamu ba yolo ozwaka transport be oyaka makolo yaya makolo siko ya makolo kwa mbongo transport ezalaka te ou bien comment transport ezate
transport exacté. Si papa non ça la fond dans les à combien mon bon na yo. Au tek on a moko na combien? Moko na banda 20 000. Moko na 20 000. Si au babiloko yo mo so bango combien ba ya ba prise. Bon, et ça là on a beau 7 000. Bah 7 000. Yo ce côté qui a 20 000. Bénéfice à combien? Bénéfice à 12 000. Bénéfice à 12 000 francs. Papa, aux la famille, au Yoko Laka? On a ban à 4. On a ban à 4. On a ban à 4. Est-ce qu'on a ban à 4? On a beaucoup là-bas, on a mon bon. Oh yo, maman penanda, quoi ça, mon bon, ça ça là. Maman te kane malala na manga. Maman te kane malala na manga. Il bosse porte le pain ou bien tamboussa? Il bosse porte. Il bosse porte le pain. Si vos papa, yebisa biso. Na biloko yo salaka au cas où bon tu souhaitais moi na maladie cas grave. Si on s'en sortira né dans la situation ça bande ko na poto batine rombongo bien comment wana bazanga te loin des ali miki bazali po ezaloka ba accessoire. OK. Bozo cas grave non ça mo on est ba $200 $100 na oza. OK la comprendre. On a benga babwaki ndenge salaka. OK. Papa parce qu'on a minute au yebisa biso. Ndenge otekaka boye oteka yango pour un moment obe yo moko nde ose décida oteka boye pour du bon pour un moment pour la misala eza te maintenant sikoyo mokonzi mboka oloba le peuple d'abord nayebi te ti sikoyo yo déjà ovivre déjà le peuple d'abord wana ou bien azosala yango kala bakote misusu bakota banga bazokipe te yo boyi makambo yango babi gouvernement bimi totala nano nde makambo yango ezobimi donc okonte na gouvernement onde ebimi makambo bien ozala makambo bien ozala dans la minute on a bon aussi balingi basunga yo bandeko balibana mboko batala na minute partout en France en Angleterre partout sur la zone ni papa kananga bati na giveni kisanga bazala na nini numéro de téléphone et ça te kisanga ni kaka veni kisanga na venya commune numéro 12 commune ya Sigananga bana batangaka 4 yo moko futelaka na futelaka donc boza komona ba situation na mboka vraiment ndenge ezokende papa tekaka ne babiloko oyo abi bénéfice nezango bénéfice ya 12 000 aza na 4 bana tulenga bongo batangaka bamutu en plus madame atekaka ndeka malala na manga papa lobi azosala boye eza te alingi bongo mais parce que misala eza te na mboka en tout cas bakonza mboka gouvernement oyo ebimisika bomeka mpe vraiment kotala kote bapapa boluka ata bocreye baemploi mpona bapapa oyo baza kosouffrir papa otitinga bakotala nde papa tokine moi makasi boye eza vraiment très grave en tout cas bakonza mboka boye bama kosunga bata mitema malamu oyo bazotala na minute oyo papa olobi nini mpona bango bata mitema malamu ndenge tozotala boye bato bazotala partout na monde la chaîne MDGD TV bazotala partout sikoyo loba bata mitema malamu bazotala yo bata motema malamu balongolanga ba chaque jour maboko kutu nazoka déjà passe ne na otambola bo na makolese esu na yeka na debilo na teki te banda tongo na lembi na umoke na kote so na kela pemi na kela pemi yo na ke bo limité na matile mbala ko matina ba cheche tilo na ozonga kanga ba peka makolo zamba sungane na kote kata moko mo de kola lukela bala tama tembela ko ya en tout cas bande ko boyo ki papa ba bo ko te suit en tout cas ma personnel ça linga pasia yo moto yo so ba mbongo gaspia ngo na ba bar na ba terrasse o sa ba saga partout bima na basi bande ko ya sunga ngo bango vraiment parce que la Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel tu le lui rendras. Lorsque tu donnes à un pauvre tu prêtes à l'Éternel qui te le rendra. Bango bazangi la place au bima na buto qui des places au mais la masanga au ça n'importe quoi avec de l'argent. Il y a des gens qui ont vraiment dans le besoin. En tout cas vraiment on a ça la pose ça vraiment vraiment papa en charge. Papa va venir quand on a ban avenir Kisangani 12 commune Sika. Commune Sika Kisangani numéro 12. Avoko Makianza. Ouais. Papa biso petit kioté tozana yo deux personnes déjà adresse bongo non notamment quelque part on verra ce qui va se passer la fin du mois Zambazana na yo considérant nandi bagene on bilo on était comme Zamba peso pe loku. Merci beaucoup papa Zamba pambola. Merci beaucoup. OK, deux assistants papa na biso papa bonjour. Bonjour mas. Papa yo comme nani? Comme on a abbé. Papa le roi chapeau bande ko ba mona bien. Ko se ngata mo liboso boye. Ki se la cache-nez. Ba mona yo très bien. Papa yo fandi wapi? Na vana ngabwa. Vaina ki ngabwa. So awa na yolo medical yo lugani. Do sala cop. Cop, o sala cop ni. Cop ya opir. Ya opir. Ya opir siko cop opir otiki ngabwa oyeti awa siko kolonga bana longa na ki ngabwa unati oya ka makolo boya na transport.
Bon, transport, non, on a difficulté à transport. Difficulté à transport, côté wana. Pour nous aider à couper tellement, éviter ça au Ebi, bana exam, si yo comme point chaud, nous allons vraiment bien été. Ok, est-ce que papa yebi sabiso? Nous avons paquet au pire. Beauté quand on a combien? Nous sommes paquet au pire, on a 1000 francs. D'autres kakande, tu dois rappeler bénéfice à 1000 francs. Bénéfice à 1000 francs. Na paquet au pire 1000 francs, bénéfice à 1000 francs. Donc au bénéfice à quand 1000 francs na kaka. Aux ans la famille au beaucoup là. Nous avons moi c'est na banala responsable. Responsable. Parce que ndaku au foot la goboza. Na footaka. Au foot ndako combien? 25 000. 25 000 francs. Bana batanga. Rien. Bana batanga raté. Rien. Parce que l'on est ça que bana batanga te le baba ndeko bazali banda bayoko au gouvernement sikapé yango ekoti j'espère que yebi. Puisque possibilité eza na muke. Possibilité eza na muke. Mbongo wana eza pena tellement iko permettre pona kotangisa bana te. En plus to mona nde tracasserie ya makasi. Tracasserie. Kopo tozo sala. Biso to ba coopérative bunda kuluna te. Toza na mikolo to bana mikete. Alors nde dérangement ya makasi comme shida ba policier. Kako tozo mona l'état lobby ba pekisa ba tekaka mai te ba bilisa mai ya milanga nga dernièrement ba uta kanganga ka ye moko gentini na station oyo sans cortège ezalaki vendredi passé bato nyonso baza na station wana bazoyeba bazomona mpe bayebi ye abengaki nga sikoyo nde subu nakanisaki peut-être asomba mai ye moko gentini soki eza émission ya bien eza lokuta te amona mpe même président de la république bakoni nyonso bagenti nyonso bamona nga nayebaki ye te bato bazomonaki ye bango nde bato balobaki eza moto baosola ne abotoli mai ye wana gouverneur ayaka kotya wana carburant chaque jour esalaki nga mpasi nga kutu nakanisaki peut-être akolongola ndenge abotoli nga mai wana akolongola ata mwa $1000 zwa changer cop rien azwi mai pena azwi mai tous les 3 paquets mobile batie na mutuka bakei azalaki na voiture Mercedes modèle ya Mercedes oyo kabila banaotambola yango ya noir ka ndenge wana donc nde esalaki ngai mpasi mpe nakokaki lisusu kocoopere te nazwaka nazongi palin donc nazongaki na konyonga na sa motema na mpasi na motema jusque là na comprendre que justement bapoliticien na biso balingaka biso te balingaka bala na bolingo na biso ata nyonso tolobela nango ka pamba balingaka biso te il faut yeba eloko wana ke balingaka biso ata moke te mpo so balingaka biso eloko oyo asalaki wana soki bapoliticien mosusu ya bamboka mosusu mbele peut-être ye moto alingaki aesunga ngai ekomi sida bapolicier oleka boye bo bakangi babotoli yo mbongo babotoli yo mai mais ça va eza kaka Congo donc toza pe ba yebite vraiment sobino boyoki makambo ndeko lobi abi gouverneur ye moko personne na station oyo bayebi pe bamonaki. Donc je ne sais pas bien aussi quand on a déjà c'est grave. Ni les angles à moi $2000 après ça n'a changé cop. Donc ndeko asenga ki ata gouverneur akanisa ki a musu gouverneur. Na mona que peut-être akosunga ngai. A changer cop mais abotoli atiko maboko pamba. Et l'autre côté ni 100 fois bato bazomona. Sur la miette na boko abotoli ko 3 paquets bon est-ce qu'on s'en sortira ndenge na situation wana. Nazonga na ngapa na osala sone et décourager nga mwana coopérer so ezati. So na monyo lelo baninga bagina ba mai yo za na mai te lelo. Te. Mai ezate. Te. So tisi ko dépasse yo mongo wana depuis vendredi wana. Si les lois au soit chassé, je suis au bureau. Natekaki 3 fois. Oteki 3 fois. Ah. Donc oteka moko kaka ya tantôt plutôt batam souye batam sous. Donc soko ye awa insécurité ma ba policier comme sida. Sokuta na policier bakake. Akoboto na mai na mbongo nyonso to za nango. Oh l'état pekisi oh l'état et tandis qu'avant ba pekisaka mutu. Ba pesaka nanu bato misala. OK. Bazwaka nanu solution. Bango ka brusquement boko sotoka ata boteka boete bosala boete. Oh, bon, ça la beauté. Le peuple d'abord, mais tout le monde a souffrance d'abord. Souffrance d'abord. Ah, souffrance d'abord. Le peuple d'abord, ils ont souffrance d'abord. Si on est gouvernement, c'est que vous avez si on est le gouvernement, c'est que vous avez plutôt pas. La solution pour la génération. Biso nyonso toza bato ezate ke mbongo ebatongelaka betage mbongo eza mpona betage te bapoliticien na biso tolalaka na se bango balalaka likolo toyebi te so balingi bakutana na nzambe soki mpe ndenge nini so bakokima pushere soki mpe nini na mosala oyo ngai moloko yo umeli awa parce que toza awa bato bazobengabenga yo yebisanga sikoyo ndeko yebisanga na mosala osali combien d'année oyo teka opera nasali presque 4 ans. Presque 4 ans. Et c'est belé.
Donc c'est que vous c'est pas on ça nous sala au musala nde ezate to sali to kosi ba demande ba place ebele to sali ba démarche ebele rien misala ekomaka kata oso pa lopoto ndenge nini soki branchement ezate ndeko azate ata ndenge nini okozwa yango te sali 4 sur la 4 ans on tire la tête eloko te eko permettre te eza ba moko ba moyen moko vraiment muke attaquer ces athées. Si on a minute sur ce mois, on a 4 bandes, on a 1000 francs au gagné à l'école. On a 4 bandes, au cas où tu souhaitais, au cas où moi on a belli. Au gérer la situation, non, non, Denis. C'est mon anak. C'est mon anak na bandeko. Ok. Si on ndeko bandeko bazali bana mboka bazolanda yo. Maman Dorcas que je salue azon la non na minute. Le batali loba moko na bandeko bazali bana so balinga sunga yo bansa ndenge. Na coopéraga chaque fois. Chaque fois. Il faut loba bayeba. Na coopéraga muto alingi amoni que peut-être bambaleka bamona kabiso baleka biso pe batika kabiso. O alingi ko aider biso, ko aider ngai plutôt. Biso te pona ngai pona teka na kopera kaka akoki pe koya kopesa nga ata bulo ekosala nde bien bana nazosunga pe un jour toyebi te so bazala banani baza bakongolais biso to ba congolais eza mbongo mboka aide nde soit ya musala soit fond moko boyeke changer masolo biloko mibale soit musala ici donc pona yo va créer un emploi pour la chaîne. Va créer un emploi qui nous sala au bureau. Biso nyonso. Vous voyez, bandeko diaspora ou basali bana mboka. Boya bisa ba diaspora batala ka biso ke awa souffrance d'abord, le peuple d'abord tout le monde en côté souffrance d'abord. Donc yo nié non le peuple d'abord ana yo tout le monde en côté pa parti ba botola ngama ba pesa nga le choc makasi. Pour que ça régime et ça régime où koleka te. Balobaki le peuple d'abord mais régime ndé mutu. Ba yoko boto on écoute longola parce mais abakisi nga surface. C'est qu'on andi maga na son. Vraiment bandeko Bolandi tuzakina papa lobby avec colère. Nazana esengwata mukete. Pena kotikala ko voter lisusu te. Oh, naboyi décision ya ko voter lisusu te. Non, na fait vérité Dieu me voit. Merci beaucoup papa. Merci. Bolandi bino mokondeko à lobby awa avec rigueur avec colère que nenga bongo le gouverneur de la ville yemoko en personne yemoko chasser à vendredi à botola ngama station Covid awa na yolo médical en tout cas bandeko bazali Engen na station Engen à Botelier 3 paquets à opio en tout cas vraiment na éviter bandeko bazali bana nazo nyonga makasi pour gérer la situation ya papa parce que azana 4 bana azana 4 bana Asana 4 bana. Na 4 bana na boko la bongo na mombongo opi oye a gagné kaka 1000 francs likolo par jour penenga bongo a te kaka na pété ba jour mosusu. Alors bi dernièrement awa ba botelier 3 paquets à opi en tout cas bandeko boza libanda mboka boye ba makotala ma ba ka oyo batamite malamu. Na yebi kenenga bongo bolandi ba kande ba papa ba leli pas saison na mboka. Pas si changement exact en tout cas pas saison vraiment na mboka. To sengi na bino boye hésiter te bon mais quand on commet la bise na ba numéro et que na se ya ba écran bino na ya téléphone bon mais quand on commet la bise to aux allemands de cœur avec vous c'était vraiment moi votre présentateur Gartino et nous sommes là vraiment à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à mon caméraman Serge Panzo et merci à mon cordon Biano, merci beaucoup à maman Dorcas depuis l'Angleterre, je vous salue de loin. C'est une dame forte, une dame remplie de compassion qui est en train de faire des choses dans les cachettes et Dieu te voit vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Vous et moi, nous allons se voir prochainement. Merci beaucoup à ma base King City 243. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous et moi, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.